ya solo mbuta na bilu kombo conférence sili mutuna liboso tolingi toyeba be presso na yo lelo ni ati mboka ya Allemagne mboka oyo bakabola mboka ya Afrique to mbanza Congo et Kabwana Royaume Congo komaka eteni alors be presso na zalini koya na mboka Allemagne en tout cas matono mingi na mutuna papa na Congo aleka na sepeli mingi na mutuna mutuni ngai ya solo impression na ngai liboso ezali komona esengo oyo bato nyonso ba participer bazalaki na yango parce que koya komitika liboso ya bato bakoka kotuna yo mituna oyo nyonso etali makambo ya bokoko eza makambo ya maseki te alors que mituna ekoya de gauche à droite bazo kotuna mais ozotala modele oyo bato bazotunela mituna wana pe modele na esengo oyo bango bazosala mpona mituna ndenge baza kozula biyano na bango donc impression na ngai ya kitoko ezali naza vraiment na esengo mingi na baoyo batuni mituna pe naza na esengo ndenge vraiment bazali satisfait na biyano oyo bango bauti kozwa matondo mingi ya solo mbuta na bilu kombo tomoni lelo ozalaki awa mpona likambo etali mama kipavita oyo bato ebele meme bapays africain monde mobimba bamendele mpe balobelaka ye kimpavita me mingi bayebaka mpenza te omonisi biso mozindo ya mama kimpavita omoni lolenge asambelaki omonisi biso lolenge azalaki alors bazali na kati mpena ya bokoko te eloko nyoko oyebisa bango na likambo etali mama kimpavita matondo mingi papa nanga kongolenga na ebite mituna yo tuna kasoko zula wango wapi na koloba ezalaka toujours inspiré ça c'est félicitations na part na ngai matondo mingi papa na ngai kongolenga bakoko na so balobi ke mayele ya mutu moko na kati ya mboka ekoki komema bato nyonso tuna kokoma bato ya mayele bato na bwania kasi buzoba pe ya mutu moko na kati ya mboka ekoki komema bato nyonso na mboka bakokoma bazoba bato na ekozala ezali litomba monene na biso toka koyeba mama kimpavita toka koyeba baprofete na biso ke tokende koyebaka bahistoire ya baprofete oyo bayaki mpona biso te baprofete oyo balingi kutata biso te tokende koyeba bonzambe oyo eboma bakoko na biso alors ke ya biso moko toka kobwaka balobi linga omiyeba nanu yo moko yango te oka koyeba baninga mutu mosusu linga oyeba makambo eza na mboka na yo baprofete bibale oyo nyonso tata nzambe atindaki atiaki na mboka na yo yango ete owakokwani koyeba baprofete bibale ya bamboka mosusu tango mpona ngai ezali litomba monene mpe esengo monene na baoyo baye koyoka lelo mutu nyonso azo kotemoigne yango ke akei na un plus matondo mbuta na bilu kombo mingi bazali kobeta mabaku baza koloba ke bato baza kolobela bokoko balobaka mingi kombo ya basimbi bankulu oyo depuis mbanza Congo bopamba te bamosusu baza koloba kaka keno bato bazolobela bokoko bazali plus mingi bakongo bankulu elakisi eza eloko ya mabe basimbi tolingi vraiment yo moto ozoteya bokoko omekana komonisa biso nkulu eza nini epui basimbi ezali nini pa ya bato oyo bazali kati na bokoko te matondo omoni na bokoko ndenge mabele ya biso ekabwana toloba yango ezali na baperimetre culturel par exemple na perimetre culturel ya bakongo basimbi oyo baza kuna balobaka kikongo bakongo na bango eza na kikongo basimbi ezali nini simbi ezali lokola ange lokola gardien bagardien oyo ezogarde mopepe mai biloko nyonso tu mais soki oke par exemple kuna na bangala okomona simbi na koma kikongo te okomona simbi oyo par exemple alobi ekachaka estce ekachaka simbi wana oyo kofi ebelela estce ye aza mokongo eza kongo bakongo te chaque perimetre culturel eza na basimbi nango mpe basimbi wana eza na bakongo na bango na monoko oyo ezali parle na perimetre culturel wana yango omoni meme na place ya baluba basimbi oyo baza pa ya baluba baza na bakongo ya baluba donc partout c'est comme ça muluba so ate kosaka akosaka na kikongo te akosaka na chiluba mungala so ake kosaka na ebale akosaka na kikongo te akosaka na chiluba la tous les périmètres culturels et qu'on a respecté selon langue où ils ont la périmètre culturel parce que quand je n'ai pas ange à permettre wana ba yoka ka munoko
donc yango moni soki lelo oyo yo ye na anglais na yoto français na yo koloba na basimio baza ba Congo okopia bango confusion ba comprendre yote so ba koyoka yote folo ba bango na Kikongo matondo alo bankulu baza nini parce que motuno yo bandeko mingi oyo bazali na kati ya ba religion chrétien baza komitungisa makotuna biso bamituna tolobaki tokoluka bambuta oyo baza kolobela makambo etali bokoko yango toke toprofite mbuta na bilukombo nkulu elakisi nini kinkulu ezali bonkoko na français balobi culture bankulu bazali bancêtre na lingala bakoko donc c'est simple c'est seulement question d'une langue donc moto akoki kolobaki akoki kosambela mpe alobaki bankulu oui bankulu bakoko donc c'est ça matondo mingi ya solo bandeko mpe balandi nyonso na bandi bayepenza oyo bamekaka kotuna mituna bazoyano na bango papa na bilokombo mingi bakotala po balobi eke bato baza kolobela bokoko tomonaka bango na banzete tomoni bato ebele baza kopesa ndakisa ya mangongele mbuta nkusu papa atoli bato nyonso bazolobela bokoko bozalaka na nzete alo nzete ezosignifie nini po tomoni yo posimbi nzete ezali nzete kaka te mais ezali n'importe quoi que ce soit oyo ezali en relation na molimo oyo oza nango oyo bakulu bayaka kolakisa ke fozala na eloko boye soki olingi osala eloko boye fosala eloko boye baza na babidimbu to biso benga yango bidimbu eza kidimbu oyo bakoko bapesaki yo bango bayebi mpo bapesi yo yango epuis bakoyebi biso topesi yo yango mpona boye na boye eza mpona boye na boye alors yango wana biso torespectaka bango oyo bakoko bapesi yo nde yango oyo okozwa oyo bakoko bapesi yo te okozwa yango te naza na ntina te na balotambola na banzete soki kopie boye na bango bakoko non soki baye balakisinga oyo balobi kosala boye nde oyo bapesinga nde yango na kozwa soki bapesinga te na kozwa te yango omoni ngai natambolaka na oyo mais ntango ya kotalanga par exemple nasalaka mpe na soumet oyo nasalelaka naza na babidimbu mwa ebele oyo nasalaka soki oyenda ndako na nga okomona nzete te okomona eloko mosusu bidimbu na nga ngai kam nayebi ndenge ya kosalela yango mpe na ntango nini ya kosalela yango okotikala koyaka na ndako na nga okotikala komona nga na nzete oyo te nazalaka nango kaka soki na bimi mais soki oyenda ndako na nga okomona nga na soumet ntango na kosalisa mutu nasalelaka na soumet mais soumet nabimaka nango te nakofungula awa eza te donc eloko na eloko na kosalela yango na esika nango mpe na ntango na yango matondo mingi mbuta na bilukombo motu na mosusu ezali tozomona mangoba nyonso boza na bilembo ya elateli ezali moto na moto azali na façon na ye tomoni église kimbangisi te bango balataka vert blanc tomoni mbundu ya congo longi ya congo nemwana ntsemi ye azalaka toujours na elateli na ye singa ya rouge na motu tozomona nani nkusu bandeko mpe kamwanda sapu kuna na kati ya kasai bango mpe balataka kitete ya rouge est ce que esignifika nini signification ya elateli wana ezalaka nini mbuta na bilokombo mbuta soko tuni histoire ya bato tolata bacostume ya marke na marke ntango tozalaka na baparis tolata bacostume tosomba bacostume bachere ba 3 pièces banjila mystique bachemisa mystique ozomona mpenza ke kolata epesaka esengo mpo ozolata boye bato tu bazotala bazokumisa yo ozomona ngo esengo nde bapase balata bana ake na église costume avec harmonie eza esengo nga lelo so bakoko bakulu balobi na nga ale sasa mais okomona yo moko donc tokokende kolokoto ya se bacostume ya danger tokolata mpo kolata ezalaka esengo mais soki omoni tozalaka na bateni oyo eza bateni oyo bakoko bapermeta biso tosalela ngai ntango nalingi naya awa lobi nakendeki na presingi napesi sultane na ngai ya pembe nyonso omoni balati pembe pepe nga navinga mpe na kozala pembe napesi sultane na ye nango ntango nakangi na valise na ntongo mpona bima babi nanga okolata pembe te okolata vert ezalaki salite na ndimi nalatango na salite nango mais pembe ezalaki propre etikali do nafuti mbongo pour rien nauti na allemagne nauti londres na ye allemagne nalipapa nanga tala baninga balati bachaussure ya modele mais nga nalati lipapa mpona nini nazolanda volonté ya bakoko na ngai
matondo mingi ya solo bandeko mpe balandi nyonso oyo balandaka emission bokoka bayindo tozali kokoba kokende na suka mbuta na bilukombo motuna oyo tokotuna yo toyebi eke yo ozalaki na longi ya nkongo ne mwanda ntsemi soki totali ozali moko ya telebisaki bundudi ya kongo awa na mboka Europe yo mo mpe na conférence olobi yango biso mpe tozopata sango toyebi eke osali mingi na ne mwanda ntsemi lelo ne mwanda ntsemi aza na baproblème makasi na mboka ya Congo. Alors tolingi toyeba asengi alobi ke le 7 août soulèvement populaire il fait ça na mboka ya Congo peuple Congo nyonso batu nyonso o bazali neteni epai baya basoulever contre occupation oyo ezali bongo na mboka ya Congo. Tolingi toyeba beprocho na yo mpe aussi oyebisi bandeko ya nzela Congo mpona likambo teli le 7 août. Mbuta, vérité sa vérité, même si il est minimum dans le bango, mais vérité sa vérité fait que tu as la vérité. Dans le cas de la diaspora, il y a personne qui connaît mon antenne mieux que moi. Et puis dans le cas de la diaspora, muta sali musala munene na pona makamabo koko koleka na bilu komo biswaki azate. Donc sur balobi bakena kisasa babandi kotanga batu awa na poto so baba notanga batu bakobandela na bilu komo biswaki na sali musala oyo emonani na la kisi batu nzela batu bazongi na nzela lelo soko moni basale komo tonda basale donc c'est ça ba produit ya musala oyo biso to sali. Alors pour la journée à les 7 ngai na teama na mulimo na teama na bokoko na ndenge na teama parce que bakoko na biso matera bango batikaka ngo na bingana tant mutalobi kingana matera nyonso za wana metamba bakoko na so bike muto ya kendeke na bokila aza atiaka makele to soka tema makele banyama bokima soki tokokambola mboka tokopesa date te tamba tetana so bakambola ka mboka le 4 avril bapesaka date wana te ezalaka match coïncidence makambo esalami pam mais bato bazalaka déjà éveillé donc le 4 janvier le 4 janvier ezalaka match ya Nglebenga bana kobeta son équipe nini alors que aba kwa ke nokopesa meeting tango baye kokangaka sabu bakena ye masasi tango nakobetama ba stade babimi paf trouble et bandit trouble na babenga yango ngitingila cela veut dire soulèvement donc toujours si la ngitingila koya mais tu peux ça date 3 mois des mois avant pour bombunya à se préparer à kochaba blender à kochaba baïonnette à kochaba rebelle à kochaba les modèles ba ko carré ba na ba ko manjil na ba partout ba ko boma batu qui va ressusciter ces morts ba ko boma batu moi Nabilou Kombo, en tout cas je ne suis pas partant pour ça. Donc le date le 7 août wana donc il va bimater. Mais moi je ne suis pas partant pour ça. Nazate. Mais Nazate pour soulèvement populaire, Oyekoya à l'improvise. Mais on va couper la date, je ne suis pas là. Ponanga, mon toit qui ne bomanzo, quoi, Kotia Makele, soit Kotia Makele, Njoka Bomai. Njoka Oyoka est déjà Njoka Oyoka. Faut aller discret. Ponanga, je ne suis pas partant. Baton. Bana ba obimate. Po bandeko pe de montation ba obimate ye moko pe toujours ibate azali wapi mbuta na bilukombo wali talika matondo mingi ya solo bandeko pe balandi nyonso tokomi na suka masolo na biso alo mbuta na bilukombo programme ozozonga mboka Londres bandeko balingi kosedere na kati ya nzela Congo bakoki kosala ndenge nini. En tout cas nzela Congo eza wana 7 sur 7 365 jours l'année donc biso tozali awa biso tolobaki yango ke bisi bato oyo bayaka koboma mboka na biso bibo mpo ekotobokela na mboka na bango soki nzela Congo ye kobandela awa parce que bato oyo babaniataka babomaka bapanzaka nzela Congo bautaka awa lokola bato bautaka na poto bayaka bapanzaka nzela Congo babomaka yango nzela Congo eye kobotama lisusu awa na mikili ya poto yango nzela Congo fo ezala partout na Allemandance partout nzela Congo kozala parce que biso tokosala évasion ndenge babukaki mire ya Berlin na moi ndenge biso tokenda kobuka milimo nyonso oyo bakanga na Berlin na butu milimo nyonso bakanga na Vatican biso tokenda kokangola milimo wana parce que
bango baye babomi nzila Congo bakangi ba ame ya bakoko na biso ba ye nango kote oyo nzila Congo ayepe kofutumilaka awa nde tokokambola milimo wana tokokita nzela moko na milimo wana mpona kobanda Congo ya sika soki olandi kelke profesi ya Kimbangu okomona Kimbangu avedisa landa baprofesi ya Kimbangu mpo tokolobela makambo ya Kimbangu okomona masolo oyo nazobetela yo na kobimisela yango parceke balobaki kaka bato oyo bakokende kuna bana na bino bakokende kuna bakoya kozonga koma ngonga te kobeta po bana na bazonga meto kozonga donc ngai nazali muto oyo nazolamusa bato parti par là na nzila Congo bato tu basangana to tango tokosangana tokosala force pe tokolonga mongunia na biso azali awa azana Congo te mongunia na biso azana Afrique te mongunia na biso azali awa matondo mingi mbutana bi lukombo motuna asuka lelo ba ndeko na yo ba politicien ebele lelo bazali kolobela makambo ya Congo mais peuple congolais lelo azali délaissé tomoni date le 30 juin yo yaki awa pona makambo ya mama Kipavita kasi date wana jour oyo mfumu Kimbangu alobaki ba pays no sur Afrique na ba année 60 ba rejoindre indépendance alors Congo pe mboka na yo bazwaki indépendance le 30 juin mais peuple bimité peuple ba bimité ba fêter pété et loko mokoté ba politicien lelo yo bazana désordre olobi loko mona kati ya conférence na yo lobi ke soki biso nyonso tu tosangani bato tozolobela bokoko tokokoma na force moko conseil nini okoki kopesa na bapoliticien oyo ti lelo peuple congolais aza kozela bango mpo balibere ye kasi toyebi te est ce que libération ya Congo ekoyeba ya bapoliticien to ekoya na niveau ya spiritualité Martin mingi mbuta na banti question ba politicien lobby na koyebisa yo lelo en tant que nabi Congo biswaki nkosia mbemba na koyebisa ke na Congo 99,9% ya ba opposants ce sont des faux opposants na moi bazana peuple na butu bazolia na gouvernement 99,9% ce sont des faux opposants. Donc cela veut dire que tu compter sur Bangoté, tu compter sur les opposants, mais il faut compter na bakoko na biso, faut compter na biso moko, tu compter na oyo biso to kubungisa. Alors oyo nyonso bazo sala wana bazo tondi saka de babumu na bango, bazo soba mapangu, bazo tonga bandaku na mbongo ya Congo alors que na makila ya bana Congo. Il faut batika babuzo bawana. Tous les politiciens na moi politiciens opposants mais na butu bazo ke kabla ba paquet ya mbongo tandis que peuple a souffrir et puis peuple a toujours impayé yango wana biso to kolanda bango te biso to kenda volonté to la volonté ya bakoko na so balingi nini pe to koyeba ndenge ya kokangola mboka wana masangu na minu ezalaka pe prendre mo masangu le kaka na boté mais tant bakutanaka minu abuka na masangu. Donc cela veut dire mboka wana za biso ba congolais ata ba paya ba ye ba leki biso na bote ba leki biso na mbongo même ko toko kutana na bango to lia ba matondo mingi ya solo bande kopé balandi nyonso balandaka biso na O243 tokomi na suka tolambaki bongo mbuta